Bote la bino balandi arrête Kilungu Shembo TV boko tabomi abonné pas Henriette Kilungu Shembo TV masoleza kitoko bino moko bomoni soki to tue boye ils ont déjà préparation à moi et loko na pesi na ba abonné na ngani sombote boko takota bomi abonné et pas Henriette Kilungu Shembo TV masoleza wa o tozaka na préparation ya mbisi na biso ya mabundu ya kotumba bomesana kala batom sono mbisa ngolo pe mbisi mususu pe yangoyo bamsu abengi yango rouge bamsu abengi yango mabundu ça dépend ya munoko ya mboka na mboka yango wana efandi bomoni eza ya munene tosokola kango kitoko tolongoli ba ekai nango bien ba ya mwasi ba ya mobali il faut bozaka na ciseau pour na kokata ba nini nango ba kokata ngo awa bokati epesaka pe bien ciseau kokatela mbisi yango ba ya mwasi soko mwenda mbeleza makasi tosokolaki yango bien ba ya mwasi na mbisi na ngami na tiaka ba spice mingi te na laksibino kaka na sina sokoli yango kitoko na tie citron muke na kati na tutaki ai muke muscade muke na mwatanga usi muke ba ya mwasi na mungwa en tout cas na sela ka kib mingi te mais koza na kibo ko salela pona ko éviter ba maladie monde et baby corona ba maladie yango anda sikoyo toko chango na moto na biso eza préparation kaka to ningo lakisa o eza préparation nde to ko tumba ngona kati ya food mo moni four yango yo to ko tumba kuna awa na chango likola rishona ngai boko takaka bomi abonné elengio wapi boko mona tant to kotumba to kolakisa bino bye bisolo ezaka moko bo mi abonné na arrête Kilungu Shembo TV mbisio ya minene boyenga na lingaka ate eza boye na lingaka ko tia biloko ba spice na kati bagu na kati okozo pe tongo kangi yango po garder solo ya bagu wana mais adelo na sali yango ndenge wana te na tour mususu see you bye boko takota bomi abonné par Kilungu Shembo TV masolo eza